Kolala olamuka eza utilité. Daniel à Babylone, Nzembo Patrice Ayemba kango lisusu te. Toyoka ngo avant tokota na petit déjeuner. Patrice Ayemba Nzembo te po abunga nzela kala koma sataniste emo. Soko moni batindeli yo ba photo ya boye, ba portable biloko ya boye, keba eza ba piège. Député na kombo ya Patrick Luyaya azokosaka bana basi ke akotindela bango ba fond na koteka bapesaka ba 700 ba 1000 euros eza escroquerie. Frère Patrice azoluka ba place bakoma enfant non admis. Donc tango atambolaka na nzela akenda koluka place ni bakoma enfant non admis po ya kota. Lelo akoma koyemba ba bonjour bangebe akoma kotiela ba lemoloto ba poison kokumisa occupation rwandaise akoma même kokumba kobota bato ba lopango. Patrice waza koyemba banzembo. Est-ce que yem t'a changé to mokili muté changé? Sentinelle TV. Boyoka ma Patrice azoloba botiaka yango kate boyoka.
Donc Patrice Ponaye l'église wana na bana 8 ans basi bayeba mibali, c'est-à-dire abanda ko délire kala, abanda ko projeter makanisi déjà kala yango moni aloki pe azo continuer koloka. Donc kolala kolamuka eza bitidité. Avant tokota na sujet du jour, nazokepesa bino le numéro ya ba lobbying oyo Kabila atindaki nanga na kika ya mwana Bin Karum bakende ko corrompre bango pour atika la président de la République. Zouabiki na o numéro ezali 00 100 pardon tozongeli 001 2 02 77 84 952 00 12 02 77 84 95 2 na suka. Donc wana eza ba numéro ya batu oyo bazali kuna na mboka ya États-Unis oyo bazali lokola batu oyo bazopesa Kabila ba lobbyisme. Il faut benga bango ko gangela bango ko bisa bango ke Kabila le 19 tozokanga ye tokokalinga ye nde bakalingaka nguba na makayabu parce que c'est un criminel oyo azosaka na bacongolais. Akanisi makambo asalaki na 2006 na 2009 akoki kosala yango lisusu bato bakotiki ndenge wana. Et pourtant Kabila toyebi ke mokili ese yebi ke c'est pas un congolais, c'est un criminel. Aza na groupe ba criminel oyo bazwi Congo en otage oyo esengeli biso peuple congolais toyeba ko bengana bango. Donc Nzambe aleka na kozwa lokumu parce que Nzambe aza malambo moni ba dérangement. Donc pourquoi 5h, 1h du matin bato babengaka parce que bazali ko croire na musala oyo toza kosala. Kolala kolamuka eza bitidité so kolamuki na ntongo komisa Yesu pesa merci. Parfois ozali na makambo ebele ya koloba te, banda koyemba banzembo ale moloto, banda kokumisa ye, banda konetola ye. Tala Patrice banzembo ayembaka ya Daniel na Babylone, ayemba yango sute po moral na ye moko eza corrompi, ye moko akoma nganga, akosalelo pe kisi boke pe boganye Coupe du Monde. Donc c'est un souci. Alors na pokwa na lelo natong plutôt natongo na lelo tolamuki na ngolu tokumisi Nzambe tonetelier Nzambe asali biso grâce. En tout cas moi Henri Mekiti mais toza toujours ko continuer ko mela biloko ya moto pona ko to fait nyonso wana. Donc bo supporter nga soki na éternuer bo supporter nga soki na kosoli parce que naza vraiment enrhumé. Nzambe aza malamu, Nzambe aza mobateli, aza motomboli. Pesaka ye merci, komisaka ye, netolaka ye, sanzolaka ye po aza Nzambe malamu. Eza na Nzambe abatelaka lokola ye te, eza na Nzambe atombolaka lokola ye te. Kombone ya Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, c'est de Liban. Nzambe mobateli, Nzambe moneto. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe na ngayo mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azali te. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nanga mosusu azali te. Nzambe monene lokola Adonai, lokola Elohim, lokola Yoshua Mashiach azate, aza mozalisa likolo na nse, aza mobateli motomboli. Lendi ya lelo ye alamusi biso na kimia, azo continue kobatela biso malgré ma bongisi na monde des ténèbres contre biso, contre le Congo.
biso bana ya Congo totelemi ngwi pe tozali na elikia ke nzambe ya Congo azali nzambe atelemaka moto asuka. Lelo tozokende kopartage mingi na kifana kwiti e komema bato mingi na lifelo. Yesu alobi na Matthieu 28, 18 à 19, otobengi yango le plus grand commandement, ordre divin, et ali bokende bokomisa mokili mobimba ba disciple nanga. Yesu atiko loba te ke bokomisa bato tu ba fanatique nanga. Yesu alobi te ke bokomisa bato ba fan club nanga. Yesu alobi bokomisa bato ba disciple, disciples, ba apprenti. Disciple veut dire un apprenti. Un apprenti aza o amekolaka o maître azo sala. Kende et pas ba charpentier ou mona ba charpentier makamba o sala. Kende pas ba musicien au mona ba apprenti makamba zo sala. Kende na ba garage au mona ba apprenti makamba zo sala. Ba apprenti baza ba fanatique te, ba apprenti baza ba bazo yekola po ba koma lokola maître to ba leka maître. Alors Kolo aza clair na liloba na epe alobi ki kozwa part na bato ya misala mabe te, parce que soki otiki muta musala mabe atio maboko na mutu oke kopesa mbongo no pa muta musala mabe oke présence na moko oke lokola présence na moko na kati ya église dirigée par un mauvais serviteur, un sorodiongo, oke ko participer na masumu na bango pe yo na bango bokozwa punition moko. Alors lelo eloko zokamusanga ba fana kwiti baze belé ki fanatique et komemisa bato belé na lifelo. Bible eza clair elobi condamné bima na kati ya bato wana. Mais mingi bakomi aveuglé bazomona ta mabete miso na bango eza kokauka. Miso na bango eza kokanga. Miso na bango eza aveugle. Puis Jésus alobi bien bazomona bamonaka te. Bazo yoka bayoka te parce que bakomi ba fana kwiti. Fanatisme soki leki ekoti na kwiti ate omoni mutu amisumbeli na bilamba ezobima solo mabe yo lokolo za fanatique oloba mutu oyo solo parfait na ye kitoko. Mais mokili mombezo kakeza solo mabe yo koyoka mo solo kitoko parce que okomi fana kwiti. Fana kwiti eza mabe mingi. Petit déjeuner, kola la kolamuka eza petitité. Vous avez en direct à Sentinelle TV, P na Sofkins TV avec Proverbe 30-30. Kota na Facebook, pasteur alati teni ya bapedi. En fait, elamba nyonso eza elamba olata te. Look nyonso eza look ya malamu te. Mosali na nzambe, mwana na nzambe aza na teni na ye. En fait, pour yeba ke église pengwi, pour yeba ke bato bazali banda nzambe, okoyeba ngo na elateli ya pasteur, elateli ya mwasi ya pasteur, na elateli ya bakambi, ba dirigeant choral, ba yembi na choral, ba o balekaka liboso, elateli na bango e reflétaka niveau église. Alors, un pasteur o alati bilambe sera, biso nyonso toyebi ke luko ya kosere nzoto ekangi yo makasi, eza luko ya bapede. Soki yo, en fait, bilamba nyonso tu bapede bato basala yango. Parce que lelo makambo bilamba, nzambe muta dirigeant soute couturier, mingi ba bapede. Mais biso bana na nzambe, tout est sanctifié par la parole. Il faut pour na bilamba approprié à bana na nzambe. Un pasteur faut la ta elamba eza na mesure, ezali serré, mais ezala ye malam. Tout ce qui est serré, tout ce qui est sexy, ezali sataniste. Moi si un pasteur, dirigeant à chorale, moyembi encadré à ba jeune, intercesseur, nani moyembi protocole, ceux qui bazolata sexy l'église, bazali l'esprit à Jézabel, c'est-à-dire ba pengui. Mais yo lokola oza na fanakwiti, même à partager photo na Facebook, yo otia like, otia Nike, otia na linyango, otia kitoko, otia ngo telemi makasi. Mosali na nzambe, nzamba pambola yo, olati bien. Mutu wana lati bien te, alati bilamba bapede. Moi so na lati bien te, alati esprit ya Jézabel, azo pengwisa mibali.
au lieu au corriger ozongisa na nzela oyebisa ke mosali na nzambe okoki kolatela mbo te moi servante ya nzambe okoki kolata boye te okoki koya boye na église te yo ozokumisa ye kalati bien oza sexy oza bien fanakwit mwasi ya paster oyo aza sexy oyo alati sexy azali sous l'influence ya Jezabel yo kokumisa mwasi atiki bilamba nzoto libanda avandi bolumbu yo ozomona ke azali mwasi alati bien mwasi azokende na église mwasi azokende na école mwasi azokende na réunion mwasi azokende na université mwasi azokende na baréunion ya communauté na matanga na wapi azali mwasi moko akoki kozala sexy te basi nyonso tu balataka bapantalon ekanga bango bapinjama ekanga bango bakolan ekanga bango to bajogging ekanga bango soki ovandi na classe na église aza liboso na yo ovandi nsima okobana ngo na bafese na ye nyonso tu eza libanda mwasi wana azoloka koma yo mobali ozotika mwasi na yo akende bolumbu na église akende bolumbu na université akende bolumbu na école akende bolumbu na collège akende bolumbu na église na baréunion na bamatanga mpe azovanda ayebi bien ke lere akovanda bilamba serré etombolaka nini t-shirt likolo pantalon ekiti na se c'est-à-dire na basous-vêtement ya bien pété sous-vêtement ya bien pété mais azolakisa yango bato soki mpe ezalaki ya bien tokosepela nango te mais yaye kutu eza nango ya bien te mais azoya ndenge wana na université na école na église yo ozomona yango bien mwasi mpe soki aza envoûté to mwasi aza légère tokoyeba bango na elateli na bango mpo ete bazali basi oyo bazalaka légère mwasi ya solo c'est-à-dire mwasi soki aza légère te akozala tumbaku bien akozala ambassade eza basigarete ntango tozalaka na mokili tozali komela mwasi oyo azose respecte akolinga meme pa bolumbu na ye moke emonana meme pa parti ya nzoto na ye ntime emonana meme pa sous-vêtement na ye emonana me lelo oyo okomona mwasi aza nano bien te alati nano bien te bilamba na yango mpe eza bien te azolinga biso oso tomona yango le tolekaka na ville na bashop tomonaka place batekaka basous-vêtement ya basi toza na posa te toyakomona basous-vêtement ya basi na église na baréunion na baécole bo épargne biso na makambo wana alors